Euh, bonjour, bonjour. Bambote na biso nyonso tu na bato bazolanda ngai na moma oyo. Bato batalaka programme na biso ya réflexion. Alors bandeko na ngai to s'abonner eza nango fele pona kosunga chaîne na biso oyo. To partager pe ebele pona kosunga chaîne ekende liboso. Merci soki bosali yango écoutez bino eloko te. Bon, nga naza awa na ye mpona pesa biyano na mituna misato Lumière Kambolo atunaki kobenga mwasi na bakombo, kobenga mobali na bakombo soki matisaka bolingo. Question mosusu atunaki lola ya lola soki ezalaka o ezalaka wapi soki pe ezalaka bon. Ya misato atunaki ko oya Kayen na Abel tant Kayen abomaki leki na Abel nzamba benganaki meme babiki kota kendaki akendaki kobala banaki na nani soki batielaka bango misato na mokili. Ba question oyo ya Bible oyo yango nde matsanga siko mafuta donc boko yoka ba réponse awa. Alors nalobi boy na obandana na oyo ya kobenga bakombo na babolingo wana bon. Pona ngai na komona ngo za nango importance te pe matsa nango eloko te. Oyo matsaka bolingo ezaka ke kolinga mutu lakisa mutu ke olinga kaye soza mwasi lakisa mbali na oke olinga ke soza mbali lakisa mwasi na oke olova kaye kobenga unini oyo ezana nani sipo okobenga mutu na kombo ya love mezo linga no yete azo santi bolingo na desuko tinda nango zani o sala ki loko mo ya mabe makasi ozo ya penza ke bebe da kombo bebe wana donc ko bimondire zo papa eli shetite donc yango kobenga mutu kombo nitinga mm na benga kaye na kombo ni mboka. Punga ndima penza bakombo ba mindele wana te donc nga penza donc to vutuka na pambo nzila kote to bungila donc bakombo na biso wana yango na bakombo na biso ezali identité mutu ko nzamba yebaka yango wana donc ezate ki yo babenga ngo so bakombo ni soki ba Jean soki ba Mathieu na kinango wapi donc nga na benga kaye na kombo ya mboka est-ce que love ezate 1000% kutu. Alors bakombo ne sala nango eloko moko te donc ezake linga mutu donc so bazo linga yo bolingo ezake lengi so bazo linga yo so bazolinga na bango ete za babengi bakombo ekosala nango eloko moko te wana eza na eloko moko pampamba nga kosutu nga kuti eloko nga na inanga tata mutu ya boye bokebenga nga bebe eboni bengo zonsanga na nguluma lisusu tala nga babiloko na linga yango te benga nga bebe nga mokolo komandefa pembe bokebenga nga bebe mpona kena kibeba ngo benga nga na kombo na ngai fumu tsaku c'est bon yanga na kombo na ngai ozolinga ngai ya bolinga 100% wana c'est bon ezati ko ya otsanga mafuta po bato ya lokuta na kokosa na tendresse wa makasi tanaka ba mama na biso ba sala ba 40 ba 50 na libala me ba benga na bango bebe te ka papa na kingandi me bazaka biso bebe chouchou love comment vous sel pas même de 2 ans 5 ans kutu pete da bozumu ete mwangalasi na mwangalasi me ki bebe te ba tendresse lokuta ya mbebo wana eza bakombo moko ya mbebo donc esalaka te donc linga mutu nde na vrai na motema ale place wana nde komona ke bolinga komata kobenga bakombo eza na nani ndeko nanga otunaki motuna oyo bengaka mwasi na yo na kombo ni ya mboka ekosali bien mais linga na ndenga solo na loki wana na sote toki siko kote ya lola au paradis. Omwema kambota na bisa bino ke ko yiba Bible eza ko yiba makambo nzambe te batimi ba mwana ngo black soko tuni batebele lolo ezisaka bakena biso ba philosophie mon frère ala kitisibe mungongo ndipo bakanise ke donc molimo musanto eza na pene alobi na douceur mon frère moni biso tondimela ka Bible nous dit Bible pe lo barati Bible et le barate Bible et bakoma na Bible bakoma barate que Bible nous dit donc Bible Bible nous dit ceci na Matthieu soki wapi boye soki na liki soki wapi donc ce qu'on a sabino moni donc na bino musika te na kata pona zote ba réponse na bino parce que mingi na bino bozangi ba réponse pour silence nga na moni awa de besoin ba réponse ngana ba réponse nyonso mena okata ngo oya moni ki akondima makambo ngana kolobate aya na ngai na plateau
kolinga ya sa débat nanga na problème o ya paradis aya. Donc elo mona on a kolfunga bino ke lo moka muke lola eza na kati ya Bible. So fungo liango bo moni lola. So kanjango bo lola ezate. Wana nazo baka mukie nazo baka 1% makambo na zama pona lola pona makambo lola. Lola eza na kati ya mituna bino bakotisa bino. Yona esa bino ki bo bima na ba religion wana bakomisa bino lokola ba robot. Lola. Donc tant que lola donc ba ke lifelo donc lifelo pesa li donc opposite ya lola donc c'est lifelo donc lifelo pesa la lola pesa la donc wana iza kana mitu ba chrétien pe pesa suna kati ya Bible so fongoli Bible kote na lola so kangi Bible lola zati on ba pona biki boko yaka na système que moni biso tondimila ka Bible tous ba chrétien la Bible nous dit yaka na ngana Platon na na betonga ya dini pona bikita bu silence bozwi bolobi lokote bozo zela menga na yeko loba donc alors na so makambu ya Caïn na Abel pour moi diende na mbino likolo déjà côté ya lola o côté za ko pli likolo lisusu alors on a loba te mais nazana ngo non so na opesa bino so boyi bagate omoni muta sala Bible zaka mutu na nzambe te muta kangisa Bible zaka politicien akangisa Bible pona makambo ya politique na ye politique religion baza batu moko batambola nzela moko yomona na pays so bozana na pays bazalaka neti bato bengaka archaïque ba pays wana ba célébrer pena ba fête ya religion na baza batu moko baza wana te po basunga bino baza po bakotsa bino makambo moko boye na mutu elle bozala bloqué donc bango bana ko nditul bana politique sa podere donc bana ko bakanga bino donc bokomi lokola batu moko bazo bu diriger bino ko sala boyete ko zonga boyete kende boyete alors likambo akaina Abel o tu bakomi la bino na selikuta na kosuka kaka wana oyo pe amoni keza makambo solo ngana zo kosa aya na ngana plateau makambo ya Caïn na Abel ngana yebi yango nyonso pepe ne bilukuta ngo banda wapi pepe soki wapi pepe na wesa bino ke mwasi ni yango akendo bala soka utaki wapi ngana yebi po ba msuba oyani ni kiote ezaka baleki na ye bana adana ba botaki mingi donc ba pasteur ba tunanze ba koma bomba masiko place mais na Bible ba koma Bible na bino ba ke kolongola te ko bakisa te mais ba koma ngote o ezaka adana ba botaki yona ka kendo kutani ba koma ngopi na Bible so ba koma ngote donc za lokuta ba ba longola te bo bakisa te alors boya ko pesa biso explication wana ngai nazana explication makasi donc nazozela kaka ko lobaka ke te fumo kosi aya makambo tangaka o yebi yango te tone sabino ke donc makambo nzambe inzanga na livre te makambo nzambe banda ngo te ki ona Genèse boki suisa na Apocalypse o te nebi makambo nzambe oza spécialiste ya Bible oza spécialiste makambo nzambe te parce que yebi yango te makambo koma wana na ko yebi sabino penza ke rien ngana bi nazolo bananga kutu baba ni nazokuta nazo tali sabino ke c'est lokuta donc soki akindeko ngana yebi mwasa ke no bana mais soki na zongi pe na idéologie mususu ni soto neza no ba mythe na yebi ke ko choquer ba te belé parce que ba te belé ba ndima makambo ya ba Bible